soutien pe ebi ki sabiso soutien pe zalate na ngapi na longoli soutien pe longoli soutien siko to tala banani bazana mito mabele mwindu ya chocolat OK na zawana ka na rozela bino na robenga bino to sa émission kota likolo sans soutien donc bozaka wana bote bonjour na balandi na biso ya les amis TV ba gros bisous si kezo mi bino nyonso merci à toi Papi Mokoto depuis France pour l'opportunité et merci à toi mon caméraman Aboya Batanga Kombo na ye grâce na onde tozi baso kitoko pe bilili kitoko merci na baino sur message ko benga biso balobi pas plus pas moins juste les amis TV abonnez-vous massivement ndebo kozwa ba émission na bino ya mbétologie 100% kosiba émission ya politique ya musique sport nyoso kaka awa na les amis TV ba film ba gag ba série télévisée kaka awa na les amis TV voilà merci vraiment na balandi na biso sans plus tarder nazanga mote kaka ndenge zalaka balobi sombe tologie ndenga na tuzate et so papa no ba siba na kitende tuzate voilà nazana Jenny Banja Bukambetu Otemadi Buka Birem Nicolas Buka tina ba sotu muto kala comme béton Jenny Banja merci tozape na nguli maman Mokonzi la reine mère moi ça tourne tolo bangonde lelo to partager na bango sujet na biso ya mutona lelo merci à toi Josiane Dimwenge Josiane Diwenge moi ça mbebo na kati ya Belgique et puis Malanda Mokonja ba touriste na kati ya Bruxelles pourquoi pas à Dimitri Bongani à la formule gagnante et puis Gref Libert Grala mon papa zala yo vraiment sans plus tarder bangonde ba otika opanza nteke parce que ngana otika na bango plateau balobi ni kambo na biso ya motuya si j'ai na biso ya lelo entre ma belle et minene parce que dans une nguli moi to le rotonda et puis Jenny ya moi Mickey ya marque ya mindele hein ndé to ba na plateau na biso lelo ba expliquer biso entre ma belle et minene na Mickey ni ne pesa ka goût et pesa ka lengi na mbeto o mo bala sepela kanango hein vraiment Jenny hein buka béton hein tike le plateau yo na nguli ngana sosonge na bino merci beaucoup vraiment c'est votre esclave moi na bino maman na bino chérie na bino bébé na bino ndeka na toke Jenny Jenny Bukambi, Jenny Bukambi, Togo la Togo li tronzambi na conférence mais avec élastique et kata na pété benda. En tout cas souka. Mais pour nangai en réalité vraiment ma belle amitié hein, ma belle nanga o vraiment amitié o so eza grave. Na ça nous souka ma belle amitié en tout cas et puis ça ka gumo na mbeto na so o croire bon pour maman ils sont net avec la mobile na ko préférer na moi ça ma belle minene. Franchement ma belle minene bon mais bien arrêté parce que beaucoup aussi dans la place non bon bon monter beaucoup so net beaucoup bon on connaît ba split ya ba vendiateur ils étaient ma belle minene comme en charge bon et puis un quatre temps volé vraiment na pesi merci na ba onyo so ba olanda na ba ngambo li biblos ngai au moins na ndeto vandi boy muto tanga kate mais so na sali kambo esa mamu mutatingaka na mabaya ba mama so zangi libele ba kuma fonde ba chiffon ngande na zabo so na tongi libele na yeti puta esa nga ja grande fille o me koza na libele et pesa moi si poids moi so zangi libele ndeza ka baso bazangi masoko ba olata ba butu moi so zangi libele aozwa li soutien à mbalango na bilamba na ba chiffon mais nganza ba pamboli nzambe so apamboli otantine mama za libele sepela ngande na zabo na avantage na nga libele et na makambe belé na kosa na libele oyo donc so zangi libele moi si faut za na soutien et vendre sa libele yo mto zangi libele o e lokote na kibo mwasi atwa na soko faire gaita mais so zangi libele soko faire c'est quoi nguli soko munene so zangi libele zéro ba onza ba pamboli ba on a libele alléluia na bi ndeka yemoka lobaka en tout cas merci beaucoup chaque chose à son temps bonnet on a fait on a apprécié la amabilité franchement on a apprécié on a vraiment la libéralité vraiment hein ça les rare oui t'es na salaire makasi on libéré et zélo comme moko papa ba sepela nango na apprécié la libéré munene tingai mais yonde oloba bongo poza nango te ngasi oso ndaki libéré ko ni alinga mais bébé là ba ki se bima mana ni on a papa na ni vraiment la belle conseil na opesi ba belle bango eza mabe ko mama nzombo tes problème belle o ko nango il fait comme na ngaka manzombo mais le kwa na via kana za kama be minene ndo na pe ya maso za kina za na basusa mabele ko na beti na ba dira lifuni so ko to ko beta na lifuni ko to msuka libolo ko vimbi so ngana beta msuna batonga matoi c'est pas que na via manga mote ngana pe na za na mabele te parce que chaque chose à son temps na libele le kwa yone so na mobali moi je le vois chaque chose à son temps na micho kan parce que bino bozala to à l'époque ya bato mabele bozala kana lito si bo inspirer net ngana na ko na wala kuta mama net ngana na ta ya ngana za mobali mabele mindele parce que
mindele na mindele mabele mindele c'est rare franchement on appelle en tout cas on a vraiment libéré ba mindele ba yo dukande biso en tout cas franchement l'envie libéré ata ko ta no boîte boyo tu langa na chango bébé so nati senga pété sans soutien en tout cas franchement mito mabele parce que mito mabele normal était les mabele libéré munene était les matin na senga et ça le ko ezali mais yanga yango to libéré na ko kata soutien ngana libéré musuni e balaka mwenga sa mobali yo tula ponga na mobali na simbi mwasi bolibere wetonjinga awa na omela bo ebininga na mataba siko so za mobali bona boyi wala toka te kasi bolingo za bongo ke basiba otoka te bosali te mabele ndete te mabele za bien o en tout cas ngana elanga na za chamo yebi en tout cas ma préférée te elanga na chamo elo te bobiso basa mabele te papa omoni baguna yo so ngana zaki mobile mejenya to live na libele za mukie baba o baligate na libele na mukie bazana bango vraiment na ba ngai mi libele na ndeza munene boy papa omona pasite so le bijour ana o za cassé uti musalo za kolemba papa na ozwa ka goro na ko tshamo a ton finabo na banjo matabe papa o mela te basi bana foka kosiba bebe na lobi eza ba footage bele pa na ngaso no siba na te na pesa na ngali kolo nako ko na pena sina kangi na ngana te na mande pesika ngapena ko bwana ngabe basiba ngapena simo bena ngamelinga ka mabele maka entre mito mabele otene meza allergique bena omela pe foto tala ngo mito mabele otene meza allergique na ebiso suka mo mito mabele neti telema o sele ko telemi wana kandi mito mabele ba mbo mito pesa na conseil mabele teto sola na ba conseil na pesa ba papa walinga mabele minene bike boza bine bele obolinga mabela minene zwa mwasi no za libele munene azama kamyo sosana libelo moni libelo so na lalika na likola mobali boy bon question pour un seul peu bato bo s'abonner awa bo comme nombre bato bolinga mabele mi tika la bongo bato bo comme nombre bato tel mi mutata no dingisa ka tolo na yenga bato bo s'abonner basa pa bon quoi bato o botala biso bo s'abonner bo comme la biso nombre bato o ba préférer mabele ya nguli na bato bo comme la biso nombre bato ba préférer mabele ya jini to lotala moka awa na site en tout cas tant tozo na deuxième émission to yeba lisusu ba nani aganya kiso ngai to tanga na to bike no jeni bato préférer mabele mo jena lo ba mingi maraku janga na semo pardon ça la biso émission mo boye to la taka koto bilamba ezalate soutien pe ebikisa biso soutien pe ezalate na ngapi na longo soutien po longo soutien siko to tala banani bazana mito mabele mwindu ya chocolat OK na zawana ka na ozela bino na robenga bino to sa émission kota likolo sans soutien donc bozaka wana vraiment moni biso bato mabele minene ezali avantage na biso oyo nzamba pesa biso ata na komelisa moso aza libele bunene aibi komelisa mwana moso aza libele muke aibi komelisa mwana te oui bikiza mabele miswa minene pe binisa mai na bila komelisa na omelisa comment mutu komelisa mwana faut aza libele libele na lobi wana na so ba na part na nga so na omelisa mwana faut moso aza ka libele munene ko ata na mobali akoma bebe mobali aza mutali bolingo comme ça biso liboma na ko zomba na nga na benji awo akoti na sie na nga awo na omelisa mobali wa mona penda azongi na libele mama bango na ebite libele muke so bosala na ngondeli bonga tala ki mobali na ko linga mwasi libele muke te en tout cas ma biso nzembo mobali na ngana mwasi mabele minene mo rata kama ka bebe na libele en tout cas ça ba libele munene oyoka te ça yo elengo nga yoka mabele mikina ko kufa nzambe da ona susuka omoni ngaso na linga basi mais lona ne kiso libele ngoka omoni ngai so nazaka omoni ngai soki nazalaka soki nani na ngai nazala marie mama yesu parce que atkala ozala libele munene te yebi libele netikala en tout cas cet espace santaka cet espace santaka kokukana te mais so otali cet espace yatali na jésus matali basi nyonso atali elenge mito mabele ya marie abi nabota jésus na oyo mito mabele franchement mito mabele ya marie libela munene pesa papa elengi libela munene etira mibali tokofanda place moko boya ngai na orate te nga baozwanga mais chérie conseil nga na opesa bino baoyo bana mabele ya miki antuka boenvie te kozala mpe na posa te un jour okoma libele munene kokenda mpe te kobeta batonga place bazobeta soit disant mama moko abimi tata moko abimi parce que les conséquences sont là deuxièmement mabele ya miki to mabele ya minene mpo na ngai Jenny Banza quant à moi c'est normal même quand on a préféré na mabele ya miki oyo amona aza libele na ya munene en tout cas félicitations bacharge na bino oyo mpe amona aza libele ya moke en tout cas félicitations mpo na ye zala bongo ndenge obotama zala kaka ndenge basalela yo na ndenge merci pour la sujet la biso ta ndenguli alobi mabele minene pesa mwasi poa kuna Jenny habité ya souhaitane bongo te ya sepelane na bongo le pesa
wenge nguli ya biso mabele zate mobala separaté oya mo mobali pe bako pese apimele niar na se apesi na mabele mobala ko ko tepeli kata awa ba ko passer ba rapport sexuel normal voilà quand tu trouves madame tozwa et mabeto tika José ndi wenge moi ça mbebo na kata Belgique Floribert Kalomboka so na kata France et puis diko di chauffeur bagaka na kata Paris Jenny to comme na suka conseil ne peut ça bien numéro de téléphone na ba dédicace. En tout cas merci beaucoup conseil na ngezara ke no ba fille na mokibot ka convier en plus botika ko luka o boza na ngote beaucoup na c'est pas ça mbuli donc so boza mabele nene te to so na merci. En tout cas, si vous avez ma belle miki, tika ma belle miki. Si vous avez ma belle minene, tika ma belle minene. Bablo on sou to bokana moki, bablo ko tozo bakisa à la longue ba conséquence na mo eza ma vie. On comprend. Et ça quand bablo on sou ba sala na poto, on monte que ba sala opération bébé à la longue na mo be convoquer au concert. Parce que mon que nyoso esa na maboko mutu, esa na conséquence na mais on za ba sali et expirate. Vraiment de le bien venir avoir quoi que non moteur ma besoin rampanti. Donc franchement, ba mbote na o asala ngana sala bilo teni banza, ba mbote bina mama chako, ba mbote na ngana ba acteur ou artiste comédien nyonso o bayebi ngai babote na ngana papa na ngai vraiment Dimitri oh les basala ngai vraiment nazala lelo vraiment mikolo malgré tous ya beba na mais c'est mon boss vraiment babote les vraiment la vie de nyonso linga ngai na ba balinga ngai te ils a bino Jenny Banza autrement dit Jenny Béton Jenny Birenta bisuka ngana linga ngai ba kombo vraiment kala mete na koma Jenny bali wa linga zonga na plus de 143 44 021 71 23 plus de 143 84 021 71 23. Merci beaucoup. Ok, merci Jenny. Bouka Béton Baloyo. Ngouli, tu vas vers la fin. Conseil non numéro de téléphone. Oui, conseil non on peut ça kaka. Na ba o baza mabele minene. Ya bino ngwana eza héritage na biso ba nzamba pesa biso donc moi faut za kana libele bon so ça peut libele muke nzamba sala yo vanda kana libele no muke mais libaya ndo au souffrir tant on collecte libaya au souffrir aux yeux ba chiffon ba au tieno ba chiffon et tu au ka forme pour ça dans forme wana te libaya simba to so dans moi si suka ngola ta libaya OK na senglo OK na bisio OK na robe suko la ta ka libaya ba on so linga ngai ba conseil na bino et ça la bien ba peine et ça la bien ba soutien na bino pe et pas na biso vraiment pour tous à la boye c'est un cas bino donc bo sola na biso bien biso to sola na bino bien plus de 143 81 58 78 55 81 58 78 55 na lingi bino mingi na maloba na bino na obo otinda na obo olbenga na obo oloba donc ngai musana ngai yango asala ko meleti te na teka ka makite na tek na kata ka ballon te musana ngai yango donc soko OK na ndenge okendelenga yo moko osisa. Merci. Ok, merci Ngoli. Balobi ya malamu tozwa e ya mabeto tika vraiment mabele ya mikena mabele ya minene eza kaka na mobali wa kosepela nango wa kokutana nango eza mutu na mutu parce que shone goza baguna ngate pe guna ngape goza ba shona ote mutu mutaza ba shona yepe mutu mutaza baguna ye wani nga mabele minene koleka pe ya Ngoli eza mutu eza suka longo sute kiticha ba musuto yebi pela so longo sute awa babeli ba wani asaba ba wana saba ezaka avantage na biso. OK. Ba ça va tout qui sambo. OK, voilà. Merci vraiment. Il y a ma belle Mickey même ça c'est bien et moi ça na za to penalty. Donc mutu dépendre na oyaye aligela ka voilà ndena ba ya madame tozwa et ma belle totika. Merci vraiment la bienvenue vous avez qui pour Hollande biso. Merci à toi Papi Mokoto depuis France président Matongé et merci à toi Yoris Mbi et ba gros bisous na yo oindaki biso et merci à toi Dizamat, merci à toi Diko des chauffeurs baganta na kati à Paris, Nef Limenga na mon papa et Dimitri Bongani Abino Penza à Ntaba Pambola Bino toujours formation tala lelo yo la formée gagnante et Dimitri Bongani de Jenny Banza abebana na cours de grand babi ngule bi cours de grand parce que bino ne boye makambo onenge banda tala lelo yo to lo bali susu dili bino sobozana pour Rolanda biso abonnez-vous massivement dans les Amis TV et pas vous avez émission na bino ya métrologie 100% ko sibana ndeni mosa ko tana mbe ndeni mosa ko zela papa ndeni mosa ko encadrer mobile na yazala ndeni mosa lingela mobile na latina donc on a toujours pour nous le makambo oyo etali vie sociale ya ba couple vie ya bato pe parce ba balani ya ba fiancé o pe parce ba makango o ba copinage le changer de makango comme ba copinage donc tout ça on a comme ça c'est mon ami. OK donc dès que nous benge na ngobi so za na ka pona ko pesela o ya malambozwa e ya mabebotika ndeto kutani mbakasima ba